Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukiti, buguyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié, parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Mbote, bon début de la semaine. Namabota nyonso bolandaka magazine Kinshasa na biso. Interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci implique l'interdiction de tous les vols des passagers dans les deux sens, Kinshasa province, à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée. L'interdiction de tous les mouvements migratoires par le transport en commun, des bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l'intérieur. Des barrières doivent être érigées par les gouverneurs et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière de coronavirus. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa. Seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipage et convoyeurs seront autorisés. La fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne, sauf pour les camions, navires et avions cargo avec fret. L'obligation pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa d'instruire tous les bourgmestres de chaque commune de la ville d'éviter tout attroupement et de placer plusieurs points de lavage des mains avec désinfectant ou savon, surtout dans des agglomérations à grande affluence où le manque d'eau et d'électricité est quasi permanent. Ici, j'instruis le gouvernement de trouver les moyens de ravitailler ces quartiers pour assurer l'hygiène. En même temps, il faudra multiplier les points de lavage des mains à l'aéroport international de Ndjili et appuyer les équipes de la RVA et de la DGM pour que nul n'échappe au contrôle d'hygiène. Mise en place d'un service minimum au sein du gouvernement et des institutions pour pallier au confinement à leur domicile des autres agents de l'État. Docteur Mukwege, Obabengaka, les réparateurs de matrices, Oya Soignaka, ba femme violée, Kunana STRDC, Aouti Kozala nommé les lots na tête ya comité provincial multisectoriel de lutte contre le coronavirus. Annonce Salemi Lelo et pas ya gouverneur ya Sid Kivu, Théongwa Bidje. Après report ya confinement total na ville ya Kinshasa, Bakino va réagir par rapport à la décision ya gouverneur Jantini Ngobila. Bolanda bango na micro ya Hervé Zaka na Honorine Kinwani. Sur décision ya gouverneur ya ville ya Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, pour un confinement total oyo elingaki ezala samedi passé ya kofanda na ndaku pendant 4 jours sans kobima et après annonce yango vendredi na pokwa décision wana ezalaki annulé. Na yango bakino ba sepeli te na tâtonnement wana ya bakonzi pe balobaki boy.
Mais ba décision bazozwa mikolo ezoyebana te tozokaka bazwi décision bato babima te 4 jours bato basomisomi babiloko badepanse bambongo na bango nsima nango bazoyebisa biso bato babima ndenge basala makambo na bango ndenge basalaka me moto mosusu akozala aza na mbongo te soki akoyoka mesure wana akokufa émotion te natiaki provision réellement ezalaki na ndako mbongo na ngai nabombaki nasala makambo mosusu na yo tiango na biloko olia na dépense yango bakonzi na biso nde bazosala mabe mpo bango nde bazotya mibeko bango moko nde bazobuka lisusu mibeko yango ozomona teke eza normal te nazalaki na makoki to mpe nazalaki na makoki te mais mpo na motu mosusu nayebi te mpo na ngai nazalaki pena na mwa mike na ngai oyo nazalaki nango nabombaki yango nakosala ata makambo mosusu na se retrouve vraiment nazwi yango na dépense na makambo ya oyo tosala 4 jours mais après na yango vraiment baye koannonce na bapokwa oyo ebongi bato babima bato basala makambo na bango ce n'est pas bien vraiment. Eza mukano ya mabete ezalaki bien c'était pour la prévention de la maladie vie ya maladie oyo ezotambola na mboka coronavirus eza maladie mabe ezoboma mais tango ozozwa pe mukano il faut kotala de gauche à droite komona que non est-ce que réellement soki lelo tolobi que non bato bafanda des jours na ndako bakoki kolia nini bakoki komela nini nous sommes des responsables. Kinshasa eza yumbi te babilo mosusu gouverneur na biso azwaka ezala lokwa neti moto azozwa ngo mpona basentiment vie ya moto eza sacré vie eza sacré bazwaka na vie ya moto te nga na constataki décision wana bakonzi na biso baza na tort mpona nini okofanda kaka mokolo moko boye olamuki mpe olali na buti olamuki kaka na ntongo ozwi mpe décision o 4 jours sans consulter ata baacteur économique te sikotala nani ndenge bazwaki banini badécision na ba 4 jours wana kende na zigida kende na balibongo kende na bawenzi otala ndenge bato bamatisaki biloko biso oyo tosomi saki moko ya loso na 50 000 francs okuta saka ya semoule ezokende ya ba 45 000 c'est pas normal basalisi biso badepense donc badepense moko tokoloba ngo na perte sikoyo après tolamuki biso na ntongo tokomi na poko ayo te toanile décision wana mama avant kozwaka décision en tant qu'autorité faut kovanda nano ofandisi mpe bato na yo oraisonne nde nini ya kozwa badécision wana mpe kocomprendre ke te après badécision oyo nini yango ekobima neti conséquence quel est l'avantage quelle est la perte eza te kofaire subir biso na baniveau boye parce que tosali baperte ya bambongo na biso pour rien bakinois basepeli na annulation ya décision wana bazolela kaka badepense oyo basalaki po mingi bazalaki na bambongo te badefi kutu na bambongo ya baintérêt mpe basombi biloko na baprix ya likolo kaka mpo na badécision oyo ezalaki bien réfléchi te donc basali perte mpe basengi na bakonzi ya mboka bazwaka mokano mbala moko mpe na mayele mpo na koede population ke makambo ya boye ezongaka lisusu te sikoyo mingi bakofuta bambongo na bataux d'intérêt ya ba 50% bakosuka wapi Kinshasa eleki partout. Na cadre toujours ya kosunga mboka Beltexco azosala toujours ba vrai produit tango yango yo likamuna tango na yango oyo ezali tango ya miliki Africa Joyce miliki ya solo oyo etondi ba vitamine ekolisaka bana kitoko pe epesaka bango mayele yango yo miliki Africa Joyce yokelengi miliki kitoko babengi le Africa Joyce ezali miliki ya mabele ya ngombe ya solo on a français babengi le animal nous to bengi ke miliki oyo Africa Joyce ezali miliki ya mboka ba miliki ezala mwana muke papa mama mukolo asingamela miliki oyo eza na qualité ya kitoko totika baje totika bimela miliki Africa Joyce yango nde ebongi na bana ba jeune ba papa ba mama na ba personne ya 3e âge miliki Africa Joyce. Merci Beltexco, merci Beltexco.
Papa ebele balakisaka basi na bango montant ya salaire te. Est-ce que za mabe to malamu? Ba réagir na micro ya Hervé Zaka na Honorine Kinwani. Kinshasa et l'équipe partout kaka na rythme wana ya kolakisa bino pe ko informer bino ba vraie réalité ya Kinshasa, to réfléchir sur système oyo et comment mikolo na ba couple mingi balingaka lisusu kolakisa to pe ko yebisa basi na bango montant ya salaire bazwaka te. Système oyo to yebite soki euti wapi po to yebi kalaba tata na biso bazalaka soki kaka zimbo na musala kaka ndenge bapesaki na enveloppe akufungola ngwa tate inde pa mama na bana. Mais ya lelo système échangeable batu ebele bazo déplorer pe ba pesi ba avis na bango concernant sujet oyo na micro ya KNB. Moi si to benga aide semblable. Dans to benga aide semblable ezate que moi si obali ka po asokola ka basani abotaka te. Eza pe po aidaka yo na ba idée mususu. Eza na ba mibali mususu pe akozala ye na mbongo na ndako boye. Idée ya malongeza te. Moi si ako aider pe mobali na idée oye ko sala ke libote kende liboso. Eza obligatoire ko lakisa moi si mbongo na yo ya musala. Za moi si nanga naza droit ya oya na mbongo na lakisete mama mbongo na sali lelo yango. Te wana ba mbali o ba boya ko lakisa basi na ba mbongo eza ke peut-être ako sala moi si mususu libanda azoboya ko lakisa ke naza mbongo na sali lelo eza boye. Si je suis salarié, chaque fin du mois, moi si nanga koyeba salaire nanga. Mais ceux qui nazo sala boy ndenge na sala boy na débrouiller nga moko eza un peu difficile pour que moi si ayeba mongo na zwaka na journée. Parce que j'ai aussi des besoins au cause à la privée. Ceux qui ont OK présenter moi si mongo non sozui. Neti basa mikolo e komika ceux qui a récupéré mongo na maboko pona yesili. Atoza na posa ko melata moi eloko faut que no bondela ye abando tuna yo ke soko ke sala ngoni omonteke neti na musala boy ya ye eza ya ye mais ce qui est salaire na sala ka bafuta kanga chaque fin du mois non automatiquement obligatoire il faut ayeba yango il faut que moi si na yo lingi yo ponaki wana ke nazaka na $1000 yango moi si nanga yo somba yango po en cas de liwa kaka imprévu on faut tu na mitu et yé ba tout na wilere okufi omoni ke monga ne tikali mosi na kotikala ko souffrir mais soki boye baka bino ndeko sega mbongo en cas de problème akeni manga zuma $1000 abomi moi 700 moi 300 pond donc mobali ya malonga poza la béni il faut ko sala moi sinon ndenge wana soki ozoko bomba ka mbongo moni mbongo bomba na libanda et ko pesa ko courage sala moi ba ekobona yo olinga bana batu poza na moi 700 mo madame ayebite donc bref papa la kisa mama mbongo poza la béni papa pardon la kisa mama mbongo police moyela munene te coronavirus ezo matala banzela biloko wana ozaka na $1000 pembeni outi musala okena mwaka pela kuna po 700 iza kuna madame ayebi yango te alors madame a géré 300 na ndako mais 700 iza quelque part la kisaka mbongo na ndako koya kokufa mbongo na banque etikali ra banque profiter nango ba papa ba leli balobi eza mabete kolakisa mwasi salaire mobali ya solo alakisaka mwasi mbongo nyonso oyo azwaki to bafutaki ye na mosala. Kasi ba déplorer comportement ya ba mama po ba mama misusu soki oyeli mbongo ya salaire to osimbisi mbongo yango okomona akogérer yango bien te akomi ko salela yango lolenge alingi ba mama bobongisa pe côté wana to yeba pe ko gérer mbongo soki mobali ayeli yo yango po soki gérance eza ya bien te ndimelanga prochainement okoyanga noa po okomona lisusu salaire te c'est-à-dire bando peso ka mbongo na tongo lo wa mwana classe Kinshasa et l'équipe partout. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimmy Mukendi a offert espace gratuit na batonyon so balingi kosala sensibilisation contre coronavirus. Bandeko na ngai ya Kinshasa, bandeko na ngai ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave. Mboka na biso ezali na souci, tozali na problème oyo ekweli biso à travers le monde entier, likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toyeba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali kosala déjà ba mort, bozali koyoka oyo ezali koleka na Italie. Yango na biso en tant que ba leader d'opinion, biso en tant que
ba serviteur na bino auto serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye bato nyonso to pe ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko, na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso et qu'on continue à servir bino ndenge longo bani boyebi ke bolandara biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message joana topé ba encouragement au beaucoup ko encourager bandeko par rapport ya tant autres vous allez ko passer beaucoup ko tinde la biso yango à travers numéro o ils affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ils allaient à travers Kinshasa mobimba et yakuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus. Na période où il y a confinement partiel, ba école les osala te pe bana ba fandi na ndako. Est-ce que ba parents bazo encadrer bana na bandako? Ou la réponse na micro ya Hervé Zaka na Honorine Kinwani. Sur instruction ya mokonzi ya mboka pona bana batanga te na cadre kaka ya ko limiter propagation ya coronavirus na RDC bakina ba respecter yango makasi bana bazo kende classe te ba fandi na bandako kasi ba parents misusu batiki bana kaka bongo te bazo encadrer bango na ba lecture ba exercice ba parents ba lobi boy bazo encadrer faut kaka ba vendre sika moko moi même bazala en contact na baninga ezate ndenge balobi te bakende classe te tozo bomba bango kaka na ndako vraiment bon il y a d'autres fois tozo sesa bango d'autres fois vraiment bavandi kaka ndenge wana moi ko sala autrement ezate na ko protéger njoto mbeko wana eza bien pona ko protéger banjoto na biso na bango mais na ndako basusu babengi ba seya na bango bateyaka bango na ndako basusu baya na bango basisa liboso diplôme bazoteya bango na bandako basala batabulo na kati ya lopango bateyaka bango keya bosa na bateya te na période oyo na nde bana bako classe te toza ko encadrer bango na ba exercice o ba messier bapesaka bango toza ko encadrer bango pe na ba verbe o batekaka ba livre to moni bakoma kotekela biso awa donc suivi ya makasi ezali surtout na bacours na bango bazwa donc toza ko encadrer bango vraiment na ndenge ya malamu po to boyi balekela biso lelo so encadrer bango te bakobunga nzela tolei babunga te yango tozali ko encadrer bango ndenge bazali kokende classe te biso na bandaku tozali ko yebisa bana bakoka ko revoir ba matière na bango o bazwaki po bazala toujours motivé. Nde yango toujours senga ke maladie oyo et permettre et sali ke bana ba fanda na bandaku nzamba pesa solution qui si monana pona ba o bazali atteint et puis ba oyo bazali na santé malamu nzamba continuer na protéger bango kimia ekota na mboka mouvement circulation comme normal pour tozala ndenge tozalaki. Esengeli bana basalaka ba exercice na ba matière oyo ba enseignant ba pesaki po babungisa connaissance te parents ko fandisa mwana kaka bongo te a pe ba kondia EPS ba ti application ya bana foda éduque po bana batanga na bandako Kinshasa eleki partout. Est-ce que c'est normal, fiancé à famille à proposante naé en charge, bolanda bande kondenge ba réagir?
yango toyebi te mibali bakoma ba Banque Lambert ba M-Pesa Orange Money to Airtel Money toyebaka te ba fille belé na Kinshasa ba komisi ba fiancé na bango lokola mabulu ya mbongo misusu kutu ba pesa na charge ya famille mobimba na mutu ya fiancé na ye sadi mutu pasi ya tata na bango abeleli fiancé mama yoki libumu pasi o rhumatisme abeleli fiancé toyebi te soki ezali kimoyibi kaka to ezali pasi ya ville ya Kinshasa nde ezosala boye totunaki bandeko basi mususu par rapport ya likambo yango balobi boye ata mokolo moko eti ozala te po ani nana balinga te azwa charge ya famille na ngai ezala te même si ata balinga ku tokozwa charge ya famille na ngai nyonso à 100% te aki ozwa me à 50% batika kosala biloko ya bongo ezalaka te ata kutu degra pasi ne bazango na niveau ya famille na bango jamais tikosala mata mokolo moko te aki osunga bango na mwanda azomona mais je ne pas dit que azwa charge ya famille mobimba baomona famille ya banani seke baba babola quelque soit passe dans la famille ndeni ya bimisa passe te na niveau ya pas ya fiancé na ye ata kutu toza na tokomi na conjoncture mabe jamais ekosalema te opesa charge na côté ya fiancé donc biso ba parents topesa charge na ba fiancé ya mwana na biso ezalaka te wana ezobima mpenza mabe makasi jamais esalema te na mokili ata toza na pasi jamais okopesa charge na fiancé ya mwana yo te bino moko boyebaka ndenge tokovivre toyebi ke tokomi na conjoncture mabe mais nzambe ye moko akosunga kaka na vie na biso tovivre tozalaka bien comme conseil vraiment ba jeune fille bosala bongo te ntango bozosala bongo eza mabe makasi wana ozobimisa baparent no banani obimisa bango babola obien ndenge nini bino ba jeune fille bosala biloko wana te eza mabe makasi. Tout d'abord, nous sommes des Africains, précisément des Quinois. Jamais que moi, si on peut sa fiancée, pas problème na yo. Au moins que yo moi ça la charge à soutenir. Et ça c'est que chaque problème moi ça ka fiancée non que boye beaucoup fait les boye na boye non et ça bien té. Au moins que yo moi fiancée ça na makanisi à sunga yo. Et ça c'est que yo moi ça la ba dérangement non dans la famille élargie. Cela n'est pas bon. Donc moi si mon fiancé moko za na makanisi ya kosunga ezati ke ba dérangement inutile eza bien te toza ba kinoa ba famille ebele ba charge ya bongo eza bien te vraiment fiancé akoki ko aider famille ya proposante na ye soki moi problème ezali mais na cadre pe ya humanisme et comme obligation te ke likambo moke obeleli fiancé matanga na famille asombela bino uniforme ya famille mobimba provision kutu koloba te eza mabe pona nukutu abali yo te kasi abandi déjà kozwa charge ya famille mobimba bongo tanga kobala yo bandeko basi botika habitude oyo ezali mabe ezali pe kofingisa famille po ata bolambi pondu na ndako na Thomson na kolela kaka fiancé mabe Kinshasa eleki partout. Bébé Chocha a sali message ya sensibilisation contre coronavirus Bolanda. Ba papa ba mama pe bala coronavirus ezoboma tomibatela pe tomibatela famille na biso tosokolaka maboko na savon topesanaka mbote susu nde topesanaka te topesana mbote na pudi tobimaka lisusu na bandako te ngai Chocha nazomibatela bino mpe bomibatela nzambe akobatela biso. Merci Tokomi Nasuka, édition Mokolo ya lelo lundi 30 mars. Ce qui vous sepela ki na yango tika topesa merci na équipe technique mobimba ya KNB Hervé Zaka Azaki sima ya caméra pe na tonsiata na réalisation. Pe bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino